makambo bandeko nanga mokili somo mokili moto mokili pasi kande bayebisaka biso ennemi na yavi na yo azala musika te azalaka mutu o boliaka na ye bosekaka na ye bopartageaka na ye oza na likambo kutu osengi ye na conseil apesi yo plutôt nde batu o babomaka biso nde batu o baliaka biso bandeko nanga na niveau moko pas possible. Ezosala pasi ya makasi pona mama na biso mama Étoile bandeko nanga ebele ya bato toyebi mama Étoile azalaka comédienne aza mama moko oyo ajuaka penza kitoko amikotisaka na barole nyonso penza oyo bapesaka ye soki balobi o mama Étoile tout oyo okojue boyo mona kojue yango pe kitoko bimi pe kitoko bandeko nanga na minute oyo ezaka pasi pe mawa mokili mawa te makambo ya pasi makambo ya kolelisa makambo ya kosala pasi mingi na motema mokili eza ya kobeba tozala keba bandeko nanga eza na batu mosusu ya omona ye aza mwana muke o kuta yebi eloko te nzoka na kote mosusu aza mukolo koleka kutu yo tozalaka keba eza na batu mosusu bandeko nanga babendaka bango na vite soki omoni mutu ozokangama na yo makasi lela nano epai ya nzambe alakisa yo eta ya mutu wana parce que batu o basalaka biso mabe bayaka na gentillesse moko bandeko nanga bokoki kondima te omona mutu azoyela yo gentillesse moko soki oza na likambo ye aza wana pona yo oza na nini ye aza wana pona yo batu wana ifo kozalaka na bango keba bango batu wana nde lelo bakomi koboma batu wana nde bakomi kotiela baninga ba poison batu wana bandeko nanga nde bakomi kosala batu mabe ndoki ayaka toujours na gentillesse alors tozalaka keba bandeko nanga joyeux anniversaire na ba o nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango na mois o ya janvier kande boyebi tozaka na janvier tozokumba kana janvier Étoile Ines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango na mois ya janvier. Nos sincères condoléances na bandeko o nyonso baza na matanga kandenge tolobaka matanga tango eyaka neti mopepe matanga yebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te matanga eyaka na ndenge nango na cadre nango la famille yango kande na lobaka vanité de vanité tout est vanité na se ya moi ozala oza kitoko ozala oza ndenge nini yo nde oyebi nyonso totia kaka na mutu ke toza balikinzela na se ya moi lelo tolobi nzamba akoki kobengisa biso tozalaka redi tozalaka prête pona kondima appel ya nzambe yango Étoile Ines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela na ba famille oyo nyonso eza na matanga bandeko nanga ezosalaka pasi pe mawa. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na système okwa bien na système okwa goût na système okwa kitoko bandeko nanga ba mapango akoteka yango wana toteka ba terrain 15 sur 20 bandeko nanga na Maluku
ba mapango bandeko nanga eza mapango moko eza kitoko sombi lupango na yo okombi kotongisaka na yo malembe sombaka lupango ebele ya bato bandeko nanga totia kaka kolata liboso kolia liboso ba voyage ya kilikili mais tobosanaka ke ezalaka toujours ya motu ozala na mwa lupango na yo oyebiki ata lelo soki vi échanger okozala na bisika kovanda ata soki lelo o Nzambe a décidé ainsi ya koloba keno okufi oyebiki bana na yo bakotelingana te bana na yo bakozala bana kuluna te kande boyebi mikolo yo ekomi kaka système boma kuluna nde likambo bakomi koboma bakuluna na niveau moko pas possible sikoyo soki yo déjà planifia place pona bana na yo bakotikala kozala bakuluna te baozala na mwa place na bango bayebike papa tikela biso mama tikala biso ekozala malamu mingi. Voilà. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na dossier ya sika, toye lisusu na makambo ya somo, toye lisusu na makambo ya kobangisa, toye lisusu na makambo ya kolelisa. Ke pasa makambo nini pona mama na biso Étoile Yolande bandeko nanga ezaka pasi lelo o domemeli bino sango moko ya pasi tango toloba sango ya pasi bandeko nanga eza sango moko mwasi nyonso pona mobali na ye eza na mwasi moko te oya kondimaka libala na ye kufaka dans les vides boyete salamaki ndenge nini yango bato bakotuna bandeko nanga avant na kota na détail ya makambo nyonso ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse sombo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi bambote nanga na mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na madame Judith Diampovisa, la parisienne ya Tongo et pourquoi pas monsieur Grace Lokwa, sans oublier madame Madrine. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe. Benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation ya suka la famille Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Kandenge tolobaka la famille la santé n'a pas de prix eza makambo ya solo. Onyo se tali problème ya santé na nzoto na yo oza na problème ya hémorroïdes interne to pe externe pota libumu bandeko nanga oye silaka te kolemba obésité diabète sukali tension AVC la famille solution eza nango kaka na Gavker. Gavker azana bakisi moko eza nango très efficace tango ka obandomela bakisi wana ogoloba kaka bye na bibela na yo na ndenge moko ya kitoko. Gavker azosungaka pe bandeko na biso oyo bazana problème ya banduta ba bouton ba tache koloba kutu te en tout cas ba solution ya makasi eza nango na Gavker.
boboti mwana ti 5 ans 6 ans mwana zolobaka te na osenga na bino baparent bobenga Gave Cœur kuna basolution ezali na ndenge moko ya kitoko. Kote ya bamama mabote ezoya te omeki na banzela nyonso ezosimbaka te ekozala malamu benga Gave Cœur aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya malamu. Kote ya bapapa pe omoni papa komi kolemba mama komi koyimayima mama komi kotala libanda papa komi ka papa ya ba 1 minute en tout cas na osenga na papa benga Gave Cœur longola soni eza babilo mosusu soko te soni liboso en tout cas batu bakoseka nde yo mwasi akokima yo ezalaka bongo benga Gave Cœur papa aya kosunga yo na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko penza mingi makasi. Voilà, tokota na makambo na biso kande tobeta lisolo ya mama na biso Étoile. Ebele ya bato toyebi mama Étoile mwa âge esi ekenda nango mama Étoile aza lisusu jeune fille te oyo tokoki koloba ke non mama Étoile aza jeune fille te. Mama Étoile asi akoli ka ndenge ezalaka sikoyo mama nyonso soki aboti et puis moi âge tokomi déjà dans les quarantaines moi azalaka lisusu na bakasi oyo azalaki nango ntango azalaki na ba 25 ans te. Chaque année moi énergie moko ekweyaka na kote ya mwasi. Pourquoi? Parce que toyebi ke biso basi chaque mois tozalaka na makila oyo etangaka basi ebele sikoyo yango wana esalaka ke tango chaque année moi énergie moko boye ekweyaka kote ya mwasi omona mwa makasi oyo bando ozala nango ntango ozalaki na ba 25 ans ezalaka lisusu te ntango ozala na ba 35 ans ntango okota ba 40 ans. Alors ekosala ke na kote ya mama na biso Étoile ka ndenge toyebi aza mama aza na bana asi aboti bana na ye ekosala ke na ajo mama na biso Étoile akomi nango aza lisusu na makasi te akosalaka misala nyonso penza ya ndako. Misala nyonso tobengaka misala nyonso torshone ndako sokola basani nika bilamba repasser lamba ekomi koyela ye mwa ebele. C'est ainsi que mama Étoile proposaki mobali na ya lobi papa comme toza boye olie na bando salaka misala nyonso ya ndako ekozala bien nazwa mwana musala. Na ebandeli wana mobali na ya boyaki mobali alobi comme toza na bana na ndako awa te bana basi bali ekozalaka malamu tozalaka biso moko na ndako na biso toza na karo oza obligé te ke no o torshonaka chaque jour te koki o torshonata après 2 jours kolamba toza na ba congélateur koki jour moko ka olambi biloko a 2 jours 3 jours otie na congélateur tokomi ka ko chauffer kosokola bilamba kutu n'en parlons même pas osokola bilamba chaque jour te parce que toza na mwana ya moke awa te ezaka biso mikolo koki osala ta 3 jours ndo sokolo bilamba o repasser ye mama Étoile aboyi na ye alobi te naza nanga kolemba ekozalaka malamu nazala na mwana musala wana abado sunganga nga pena pe maka. Bon bino moko boyebi kaka la plupart ya mibali la plupart ya mibali soki mama ye na doléance mobala koki koboya lelo lobi et après lobi kuna surtout soki olingi mwasi na yo la plupart ya bapapa omona kaka lobi kuna andimi na ye pona bien kaka ya mwasi na ye. C'est ainsi que mobali ya mama na biso Étoile ayaki kondima alobi ça va comme ça na posa ya kozwa mwana musala ekozala malamu mingi zwa kasi mwana musala. C'est ainsi que mama na biso Étoile agenda kozwa mwana musala tango azwi mwana musala na ebandeli wana mwana musala yebisaki ye keno azana 23 ans. Mwana wana nzoka tango azoya kosala na ndako mama Étoile azoya na ye na objectif aya kozwa mobali ya mama na biso Étoile. Mama Étoile asaleli ye confiance neti mwana na ye atalika mobali na ye na kombo ya papa na biso Elombe atalika lobi papa Elombe aza kokola mwana oyo akoki koyibanga mobali te asaleli mwana confiance mwana osala makambo nyonso na ndako azolambaka fin du mois pe bazofutaka ye bien mama Étoile azotretaka ye pe bien jusqu'à ce que mwana wana na papa na bango bayaki koyokana babandoliaka mobali ya mama na biso Étoile mbongo. Mwana wana akendaki epai ya banganga azwi kisi aye kotia na biloko ya mobali ya mama Étoile pour que a séduire ye mobali ya mama Étoile ki ye papa na biso Elombe abandolinga mwana wana. Bandeko nanga papa Étoile papa na biso Elombe plutôt ye pe aliaki biloko wana
mbala moko akomaki na ye envoûté makanisi na ye nyonso ekomi kotala ka mwana wana. Tango mwana wana kaka aye kobima na papa elombe ake koyebisa papa na bango ale papa na bango aye koyela papa elombe afuti bango $1200. Siko bango bamoni kuna ekomi banke na bango soki baza na besoin ya mbongo bakende ka epai ya papa elombe bakomi koyebisa ye keno oviolaki mwana na biso ndenge eza boye tokokangisa yo tokomema yo na leta. Siko papa na biso elombe akomaki kobanga ti ake korelate bo fils na ye mobali ya mwana na ye ake korelate likambo wana parce que azalaki na mutu oyo akoki kobetela lisolo te. Bo fils na ye eza papa na biso Turbo. Papa na biso Turbo pe kanenge ezalaka na ba couple eza na ba makambo mosusu la plupart ya ba couple o balingani ba couple oyo eza penza na union ya makasi ezalaka toujours que soki mobali aza na problème ata soki eza problème ya famille na ye ata soki eza problème ya mosala eza problème ya ndenge nini nakoya kopartage yango na mwasi. Tango papa elombe abeteli papa na biso Turbo pe akie kobetela mwasi ki ye mwana ya papa elombe mwana pe ye pe garder secret ake koyebisa mama na bango. Bandeko nanga ezalaki moto penza ya makasi ezalaki na niveau que non divorce kota na ndako jusqu'à ce que comme Nzambe na biso alalaka te Saint-Esprit je m'excuse ayaki ka kosoloa na mama na biso mama Étoile. Ale mama Étoile ake koluka basala Nzambe nde mokoluka basala Nzambe baye kosambela na ndako balobi te atielaki yende biloko atiaki yende kande balobaka kisi na biloko. Tango ayaki kolia yango azalaki séduit na mwasi wana nde baye kosala papa na biso elombe délivrance ya makasi la famille. Donc na minute wana mama na biso Étoile de son côté azaki na kanda makasi kote mosusu na boma nanga libala kote mosusu na continue na libala kote mosusu na benga basala Nzambe kote mosusu na sala ndenge nini. Bandeko nanga histoire on azo relater bino eza film na biso oyo ezoleka chez Poutine de l'écriture mama Musuni balobi soki mama lambi baliaka kaka ezalaka bongo na système moko kaka ya kitoko pe na système moko yago. Bandeko nanga tango tosalelaka bino analyse il y a de ces personnes o basengaka ba analyse ya ba film yango totielaka bino tosalelaka bino ba analyse ya ba film bandeko nangai na film na biso oyo na histoire o na uti ko relater bino la famille ezaka conseil na ye kopesa na basi ya mabala ezaka conseil na ye kopesa na ba papa o basi babali. Mokili eza ya kobeba mokili ekomi somo mokili ekomi ya koinda mokili ekomi moto na kilelo oyo eza lisusu neti kala te oyo bato babandaki kosalela bato confiance na kilelo oyo koki kosalela confiance kaka na n'importe qui te na kilelo oyo bandeko nanga il faut kozalaka kieba parce que bato o babomaka biso bato o bakomi koboma bato ezalaka lisusu bato ya mosika te. Ekomi ka batu obo liaka na bango bozo sekaka na bango bo partageaka presque ba makambo na bino na bango bakomi koyokela bino ba jalousie batu wana bakomi kobomaka bino eza bongo. Conseil pe ya motuyo au na koki kopesa ba femme mariée s'il vous plaît mama lelo tokomi komona basi mosusu parce que mobali azana ba mbongo mobali asalaka na entreprise kingandi mobali azana mbongo yo mwasi osalaka te mais okendo zwa mwana musala. Est-ce que boyebi ke la plupart ya mabala bato ebele ekufa likolo ya bana misala ezala bana mike ezala ba mama ya kokola parce que bomoni diable akotaka partout okoki kozala ozana stabilité na yo na libala ozana kimia na libala da yo parce que okotisa mutu moko boye na ndako ba porte komi polele. Omoni ka mobala azaki na kinduma mobala komi kobanda kinduma bana na yo babandaki bibela bela te bana bakomi ka bibela bela komi ka lelo hôpital lobi kuna hôpital. Pourquoi? Parce que oyebi te mutu oyo kotisa na ndako. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi
15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Oyebi ka elongi, me oyebi eta ya mutu oyo zokotisa na ndako na yo te. Yo mama osalaka te mobali na yo ande asalaka. Mama zwa swa ya ndako na yo. Botika ba makambo wana keno na luka mwana musala. Eza na batu mosusu bazozwaka bana musala ka pona prestige. Ba mona bango ke bango pe bakomi na mbongo bakomi kozwa bana misala. Nakoki peut-être ko encourager ba mama o basalaka. Ta yo mwasi soki osalaka. Eza na bana misala mosusu peut-être olobi au bando yaka le jour nazali. Peut-être deux fois quand la semaine to sali moi salongo na ndako me ba jour mosusu oyo okoki ko kende na musala ozongi oye ko arranger ba place o monike eza arrangeable na ndenge oza ya kolemba olambi ba jour oyo yebi ke ba jour nanga ya repos olambi mo biloko tie na ba congélateur batebele ba koma ko sala bongo oza kutu na vie ya prière ya muke kote bosusu ozokotisa batu na ba vie na